toza pour sa président azo biso en charge na Daniel Bumba alongola ba peuple na ye awawa alukla biso milieu moko bien to vivre le quoi ba temps na Congo RDC to la ka bolibanda to la wapi to ne siko kenete na bana tozaka ana libanda soki mbula ngwe beti to telemika bona bana na maboko na ba bébé soki beti pete to tandika ana libanda to la to ne siko kenete kolala do ekomika ya ko profiter to tika bilo libanda bon to ke préférer to ke profiter pas ba voisin donc biso pour ça kolala ezati même akata ba paleta pour ça ezati sikoto suka wapi ba mère ndeza we bazolela bazozinda baleki baokena ba mai juste ba mike bazokufa otala bo tefe so ekota mai na mwana na wela tefe to na wela mwana donc to aka na passe so otande ba dege sala na mai oyo mai makele atika ba dege ko sakana te so tambole lo mai makele do bandeko batiki bandako batiki balopa na bango et puis baza supporter na l'état donc donc baza sinistré donc non soutenu par le gouvernement. To c'est pas que président Fati a célèbre ce pont au monde comme président merci pour ça liba na semba bana kaluka ba comme c'est moko bien kolekela mais à travers ce qui collecteur ba tila biso na kata mai o tila bino nini collecteur na kata mai o sa Fati kia e bomi biso bandako biloko nyonso ekei bato bakufi nde to boto bambongo tata na situation to vivre président Matel biso likambo yeza président de la république ko ndima te biso to ba électeur na ba bitane to souffrir boy papa na bana ba uniforme ezati ba kaizati ba seki ate to comme le ba jeune fille to ba ni fisika boy te na kata Congo oyo Fati béton tonga da béton faut ça ba faire béton biso to ba bitane il faut to za nesengo boy te boy ko kufa likambo za négligence ya ba konji tango ba moni d'église ko sala mande ba ko tinda ba tracteur or il fallait bâtir tracteur en permanence ils a permanent tango da ko timwa zelo mbana mbala en tout cas inondation ko zate mbula ndem de sala boye bebisa biso anto sengi mkonza mboka aya ko tela biso boya sunga biso aluka biso te sika ko tsa pongi na bana soyo ko mapango non ne mona ni te ko pesa zota ba monga ba garantie ya ko futela to ke futela esivito to ke sika ko lala to vana mpe kimia pona sika o to za o tala yo moko po o batongela biso o soki nini batya wana connecteur na connecteur ngo za no nini zo comprendre ngo teza katama eza na katama ekundama so connecteur na yango comment na baluka boya yango comment ça la biso boye donc ma soko ye etoni na connecteur les on sel biso retour donc moi to vivre na bana ezate soki mbule bandi to ko mama lazim teme komi likolo ata zo lamba omoni mbule yindi otiki bilolo moto ko motela ka mbule soki ko beta to ko beta te o eza moko ya malédiction papa po yeli biso pasi na kotala surtout mbule uti ko leka batu ba choli batu ba kufi soki eloko alipamboli to koko lela te mais loko ali eloko ngo batieli biso to komo lela to komo perdre c'est que ça ya bénédiction te papa par avant tango pont ezalaki te to bando vanda kitoko parce que yaki na le pont mo ezaki na sena biso le pont ezaka le pont ngekenda te ba o ne ba to ne ba kataki ngo parce que tango basala misala ezaki même simbula makasi zo beta to biso to bima to temi to tala ndenge ma ezo vimba eleka non parce que depuis ka basala ki pont o na terrasse o nde maman est comme côté la biso. Est-ce que bana bo vivre ba catastrophe naturelle oyoyo ba konzi o ba ko konza biso déjà ba ye komo na bino condition bozana ngolelo ata moko ata ba jamu ba lekiti ba zo ba komo na bino jaba ya ki bazwa ki ba kombo mais na to monire tu siko na to monire ya sona bango te ata mo ba garantie balongola biso kakawa fo boko kufa tozo kufa to kufa te tozo kufa ya séjour de mort oui tozo kufa message nanga na singa ba konzi basunga biso ba pena na lombango ba ko sunga biso ce qui ezaki batina ba tracteur ba ko kire ba sa musala vraiment pour biso beto za makasi ya ko évacuer nini mabele na kati ya bandako.
Merci la confiance et la fidélité à chaque fois. Bon, message na repère ça na biso PSB télévision. Pour la première fois, bon s'abonner massivement. Bon moni déjà awawa ngai geti comme d'habitude ezarake ce qui na sali descente na ngai eza juste pour le robeta masolo o ezali bongo. Il y a important bon moni que tozali bongo likolo ya pont o bengi na kombo ya pont Lubudi. Pont Lubudi o yangone ekaboli ngambu ya Selembao na Kaluka. Bandeko balandi babita o bazali na ngambu ya Kaluka na o bazali na ngambu ya Selembao to yengai na bino to découvrir comment bazali ko vivre vie na bango actuel na moment oyoyo bambula ebeti ebele. Parce que to yebi ke na pont oyoyo ya makelele ou mai oyoyo ya makelele esika to monaka bandeko mibali bilenge bako luka mongo na bango babimisaka zelo awawa ne ezali mai oyoyo eutaka na niveau ya badelvo euti ba koto ebele donc bangalie manyoso tu kino ekoleka awawa etamboli ti ekebisika lango esengeli tomoni érosion ebi déjà la ko frapper kuna mais mokambi ekolo toye kotala awa liso likolo ya liso parce que tomoni déjà lalu ezali ya kobuka na mai nyonso nde ezali déjà kokita na nzela makele kona koya na Paul Lubudi awa oye kaboli Selembao na Kaluka mais déjà selon information trouvé à la source babi ke babita ya Kaluka Selembao bali frapper na ba mai oyoyo ezali kokotela bango alors nako sepela totambola bomona bino moko olie ke nga geti samba ne ba bona ko lobebele merci na yo Aristote to continue to sala o ezali bongo musala merci. Mbote ndeko komona onani komona ngai Jérémy ndeko Jérémy yebisa biso a tozali na Pont Lubudi bozo vivre la condition ni to monde ali koleza ko yindawa to na Pont Lubudi justement na Selembao to vivre na difficulté makasi donc ndengo zo mona kuna na se donc pona kutumbule beti te soke permettre mbule beta isila o mona nde ba mama ba olela na bana batolo zo mona wana na ngamu sufa batu bande ko bima likolo ya batoli wana batu bauta na kati ba bima likolo ya batoli puisque porte zo mona na kute mai koko moza kuna kati kuna biso muto ya ko aider to bimisa etse libanda donc ndo zo mona boye pont batonga ki wana se et dans les botongi pont faut bota carrière exacte ce que mai est débordé comme une limite mon pont donc so mbule beti nde mai mata aleki kutu na pont donc na pont o ebunga na mbula ebunga moment comme ati likolo wana pona yo message ezali pour bakonza mboka bakonza mboka donc tomoni autrement yo sale te donc ba ya kaka po alors bayaka po ba mère nde ezawe bazolela bazozinda baleki baoke na ba mai juste ba mike bazokufa otala bo TV so ekota mai na mwana na wela TV to na wela mwana donc to aka na passe. OK, merci, le message est passé. Oh.
Mais là, il y a un événement mal, on a besoin de reprendre. Merci. Mote papa comme on a yo nani yebisa biso na mukuse a tozali wapi betela biso li solo ya pont lubui di o pena mai o uti kan luka uti ba koto ya balalu ndengeza ko sala ravage koto bo vivre nini. Nga d'abord comme vous allez monsieur Jean naza na télé awa ya sulira na se na pont alors so tande ba dege sala na mai oyo ma makele atika ba dega ko sakana te so tambo lelo ama makele do bandeko batiki bandako batiki balopa na bango et puis baza supporter na l'état donc to que baza sinistré donc non soutenu par le gouvernement. C'est ça donc les premiers oyo bazo suivi mikolo ama makele awa. Est-ce que kotonga pont oyoyo oye kaboli kan luka na selembao ezali lipamboli oyo l'état sungi bino bezali malédiction et pas na bino babité en koto. Non, eza malédiction eza bénédiction puisque quand Luka eza ba quartier ba années 60 que au Japon na 2023 c'est combien à peu près combien d'années donc eza bénédiction eza malédiction te yango eza kieto ça to abonne sengo ba mate kaleza ki kolongwa quand on a un problème, c'est un beti. Mais si on a un problème, bénédiction. Alors, message na yo zali pour la konzamoka parce que to ki ma solo ba tout ce qui ba mbule beta ba tout baza ko souffrir makasi. Likamboza négligence ya ba konzi tango ba moni de guerre ko sala mande ba ko tinda ba tracteur. Or, il fallait bâtir un tracteur en permanence. Il y a permanent. Tant qu'on a continué à zéro mbala, en tout cas inondation est causée. Mais ce qui inondation de 100 000 de la terre est un bon tracteur. Et ça bon et long va être tas sur le banc souffrir là. Bazangi balopang bazangi banda causé bon donc to baka malédiction pour na ba fan di amboka o yakan luka na selomba. OK, merci papa, le message est passé. OK, merci. OK madame. Quelques jours.
Bonjour, Bakiliana, bonjour. Coco la testa, testa. La belle coco la testa. La belle coco la mise. Non, le canal TV. Donc, à Koutou, Batu Bazaï, Awa, Nam Nazalaki Awa. Nazo vanda sikoy pa maman na biso pa. Ah, tozali na commune ya Ngaliema, précisément na quartier Kanluka. Na bokeseni ezali ke na pont oyo kaboli Selemba una Kanluka. Alors maman ebisa biso a bozo vivre neni to moni bandaku batu bazate, mai koti lopango, mai ezani nezo kuta bino awa. En tout cas papa penza pasi vraiment. Mbule beti e bomi penza biloko ekei. Donc, il y a que le bakou te sate moko papa oso mona. Donc, to souffrir, penza to souffrir. Biloko baby, bilambe kei bambongo. Donc, to tikali ka boitande ndaku ma etondi. Place a okende ezate. Bakonza mboka bango moko bataela biso likambo penza papa talela biso ba papa na biso. Batika biso te. Batalela biso. Toko benga batu mususu te baya bataela biso likambo. Po biso toza bana na bango bango nde batala likambo penza bayokela biso mawa. Surtout pe lokwa mbule beti lisusu. Donc pasi penza. Pe likolone silite zaka toujours royina. Mbule zakaka papa, mbule zakaka. Donc pasi penza. Alors tout le monde qui pont oyo basala ki yango to bengo zali lipamboli bezali moko ya malédiction pour na bino. Ah oyo za moko ya malédiction papa po yeli biso pasi na kotala surtout mbulu euti koleka batu bacholi batu bakufi soke loko alipamboli tokoko lela te mais loko ali eloko ngo batieli biso tokomo lela tokomo perdre c'est que ça ya bénédiction te papa. Alors message na yo na mukuse ko kozala nini be posa na yo pe ba konja mboka ni ba ko sela yo ozo vivre o ezali vi na yo te o kiminda kuna yo o komi ko vanda epa ya batu biloko ebebi yo ba konti ba sala ni pona bino. Ba papa basunga biso bango baza pona biso biso toza pona bango basunga biso vraiment basunga biso bayokela biso mawa soki pe bakolinga bayeba mona. Oh, eza histoire te mais ça penza ba réalité penza ba ye penza ba mona libande sika kotia likolo eza te ndaku place akola les adi ba ya kité to mona eka Samuel Tanda nde mutale azali honorable honorable alobaki ndina ile poko kutana bino saki biso po leka kikaka penza moni alobi ke ona moni mais komona eza ko sala te tozande na posa ya mutu akosala ke mama lokwa bosali boye bozwa mwa boye bo lukata place mususu
Protocole ko banda o compter babiloko ebunga kite. O bango esika bakokoka bamonike bako sunga biso, ba sunga biso. Ok, merci maman, le message est passé. Bakondiambo kabota la o bazali ba électeur na bino condition bazo vivre yango zali vraiment lamte. Na moni pe maman azali na ngambu na ngai. Maman, vraiment situation biso to vivre na kata kaluka oyo. Toi devant na commune Ngalema na quartier Kaluka. To sepela ki tan président Fatia sela biso pont auto mone ko penda merci pour na pour sali bana semba bana Kaluka ba comme nzela moko bien ko lekela. Mais au travers ce qui collecteur ba tila biso na kata mai oyo. tila bino nini? Collecteur na kata mai oyo sa Fatia kia. E bomi biso bandako. Biloko nyonso ekei bato bakufi nde to bato bambongo teta na situation to vivre président Matel biso likambo yeza président de la république ko ndima te biso to ba électeur na ba bitane to souffrir boy papa na bana ba uniforme ezati ba kaisi ba seki ate bido to comme le ba jeune fille to bani fisika boy te na kata Congo oyo président biso azawapi papa pima to sepelaka na Eve ma ata ela biso likambo azaka pa be repesa biso ba nini ba quelque chose to longwa awa po ba bomo na biso za bien 2028 il y a bientôt élection, tu revotes nan. 2028, à bientôt élection, tu revotes nan. Fatih béton. Tant on a béton, faut ça va faire béton. Biso to ba bitana, il faut to en esengo. Boyete boyko kufa. Mbula pe ezali kolo, ne la zota la mbula ngo lisusu e osala nga pasi. Alors bo vivre ndenge nini? Bo vivre ndenge to mola ko ba makaya bulo ko ba poisson na kata mai kitoko te entre ta président za voyage ta na kata mboka oyo. Message na mo tuya o bolingi pour la mokonza mboka pe na gouverner de la ville. Daniel Bumba. Toza esengo toza pour sa président azo biso en charge na Daniel Bumba alongola ba peuple na ye awawa alukla biso milier moko bien to vivre le quoi ba temps venir à Congo RDC parce que vous vivre le quoi tout le monde bozali ba ami à liwa tout ça ko ba ami à liwa po te be to perdre ba voisin biso papa na osengo na bolingo nzambe o matina po traverser kuno kende okolela okoyoka ma papa taba voisin biso banda ko ya lisute biso ne banda ko efusa mai place ko lele te na bato ko ba debu bokito komi nini to komi debu na bana moi ko la les atteint na Congo ke ba sa charge na ndako nani papa président biso na dernier bomba de biso solution vraiment na CPD. Merci maman, le message est passé. Aristote Nomele to mekape ko sola na bande ko msusu ya to bimela nzela nini awa poto ya. Ok, merci. Ngala zo kende na ngai. Ok. To sola. Tozali na commune ya Ngalema, précisément na quartier Kanluka. Madame, eza Kanluka ni ya ba quartier 1 au quartier D. Au quartier D hein. Tozala biso na mama, yé pas zo mi biso. Alors ba konza moka pont au bosala ki ya libudi oui, ezali bénédiction parce que comment na Kanluka ndela banda bandaka totikala komona pont o te mais lorsque bosala ki bango et komaki moko ya lipa molime kokamo ezali ke po yango e memeli bango pe makambo ebele vraiment ndeko maleme tozo mema ngai obuka ngai alors to kenena ndeko to tambula na biso tozali na quartier de Kanluka Yesu Christ condition ba vivre alors to beta c'était tozo loba boy mai oyo makelele ekenda ti euti na delvo kuno na lalu alors tozo banga l'érosion ndenge za ko buka est-ce que babitant ya Kanluka kotope proche ya Selembao est-ce que va vivre vraiment malamu alors ba konzambo ka boy ba na ko sula bango ezali bongo solution tala ba électeur na bino tomoni biloko nyonso komi likola ba tolma to sula nom ki to poussa non yebisa biso nanu komona onani komona nga Kanku Miriam. Kanku Miriam, maman Miriam a tozali na veni nini Bana veni ki ngondi quartier de na commune Ngalema. Alors na moni ndaku nyonso tout etondi mai. Alors yozola na wapi? Tola ka bo libanda. Tola la wapi? Twana esika okende na bana. Tozaka ana libanda. Soki mbula ngwe beti to telemi ka bona bana na maboko na ba bébé. Soki beti pete to tandika ana libanda tolali. Twana esika okende te. Pourquoi vous vivez en insécurité bo libola libanda? Pourquoi? Mbula nde mte sala boy. Mbula nde mte sala boy bebisa biso yanto sengi mkonza mboka aya kotela biso boya sunga biso aluka biso te sika ko tsa pongi na bana. Soyo ko mapango non ne mona ni te ko pesa zota ba mboka ba garantie ya ko futela to ke futela esivito to ke sika ko lala
tovanda mpe kimia mpona esika oyo toza oyo tala yo moko mpo oyo batongela biso oyo soki nini batia wana connecteur na yango eza na nini azocomprendre yango te eza na kati ya mai ekundama connecteur wana yango ekoma baluka boya yango ekoma asala biso boye donc mai soko eye etoni na connecteur ezongiseli biso retour donc moyen to vivre na bana eza te soki mbula ebandi tokoma amana lazima teme ekomi likolo ata ozolamba omoni mbula eyindi otiki biloko na moto okoma otelaka mbula soki ekobeta to ekobeta te tokomi mana osenga balongola na connecter batiela bino na mai yawo balongola connecteur na batia biso na mai so balongoli yango apres sikoyo baluka biso solution ya mapango to baluka biso na natana so ya mapango emonana te baluka biso bayepesa biso na bambongo ya garantie esifi tolongo na na esika oyo toana insécurité. Est-ce que bana bo vivre ba catastrophe naturelle oyoyo bakonzi o ba ko konza biso déjà ba ye komona bino condition boza nango lelo ata moko ata ba jamu ba lekiti ba zo ba komona bino ja ba yaki bazwa ki ba kombo mais na to moni réalité siko na to moni réaction na bango te ba yaki bazwa ki ba kombo ba pesi soka ba promesse to tela ka mukolo bango bakoya Bourgmestre pa yaki Bourgmestre yaga telema yaka na ya tema likola poma nga ko koma boya mate watala na mapango nde biso tozali atelema ka na pont alobelo te na nenga baluka simanzela kenda. Ok, merci maman Myriam. Tu as kosola atozali olobi avenir ngozali aveni Kingunzi awa na pemeni ya pont parce que batala ni pe na pont bazali na ngambu ya Kaluka bazali frapper na mai ya makelele na pour la cause ya connecteur au bâti connecter batele bango selon bango ne ba pesa biso information parce que bango ne bazali na oesika na papa Claude okayi mabombe po anini papa tala na ba poso to sala ngona lupango papa do tozongo kwati bambule beti donc ezo continuer kaka tande to kanga na ba mai bon sikoyo to loba suni bino mokonde bakonzinde en tout cas baya ata mo aide moko boya basa biso ata mo aide bakiti nyonso bomisi libanda bakiti donc to tika isune lo côté basosi libanda nyonso libanda donc iloko ezaka na ndako ekomi libanda siko bino bato boza wapi bon papa donc kolala do ekomi ka ya ko profiter to tika bilo libanda bon toke préférer toke profiter pas ba voisin donc biso posa kolala ezati même akata ba paleta poso ezati siko to suka wapi pasi pe mawa o nazoyo ka pe bato baza ko diriger biso est-ce que ba 8 ans komona bino bon batongo tozoye do tozomona kaka ote wana ye na mwalise bapesa bakombo kaka bongo ba kombo bo ozupe de ba metwa na tanda bozo ba sukali bozo lia côté kaka do garantie eloko te biso moko ka tozo débrier eloko te ozomona oneni papa bon ya kosamba pena donc ezati message na yo et pas mon konzamboka na gouverneur de la ville olingi nini ya motuya et pas na bino et salema ata moi ba garantie balongola biso kakawa faut boko kufa tozo kufa to kufa te tozo kufa ya séjour de mort oui tozo kufa ata moi ba garantie Kingunzi numéro 1 en tout cas basunga biso en tout cas bon eloko peut-être na ko luba kaka yango na za parce que bolongwa nanu awa wana condition za risque makasi tato za matanga za nanu mais na moni déjà mai nengezo yaka déjà alors ceux qui mbule beti makasi oza nengeni mboka mbiekolo gouverneur de la ville mona mboka Daniel Bumba beta tour na Kaluka précisément la quartier de même Kaluka ta pembeni ya pont awawa babitan ba ko vivre la vie ezali ya bango te to moni banda ko tikali na se zelo ko pe ko ya pe kundi na bana to ebite bano ya mikie bazali lobi ba ko zala pe yo lobi ba ko koma pe ezali bongo chef de l'état moko to protéger ezali milimo ya bana biso ya mikie ba ko vivre na quartier ya Kaluka awa. Merci papa Claude toza ko tambola ba ko sola pena ba ndeko ebele tozali biso tozali juste ba pandisango. Alors le reste au Italie ba konzamboka ba Rolanda ba image o ba koya ko répondre bino soki ba na souci ko sala bino musala oyo. Merci papa. Merci beaucoup.
Thank you. Merci Yaya Komona Onani à Tozali Wapi Avenue quartier Nini. Oh, merci. Komona nga eza mananse à Tozana Avenue lui na quartier Kikenda na commune Ngalema. Na quartier Kikenda na commune Ngalema. Toi Kaluka. Tozana Kaluka. Yele to moni a liboso le pango na bino. Oui, eza le pango na biso. Otikali yo moko. Te toza famille mobimba. Tozova na ngam comme si ba problème mama ezali. Bolongwe le pango na bino ko vana ngam to anani. Ba voisin ka. Ba voisin ka. Siko yebisa biso est-ce que kala boné pe ko kota mai banda kala. Bon. Auparavant tant au pont ezalaki te. To bando vanda kitoko parce que yaki na le pont mo ezaki na sena biso. Le pango ezaka. Le pango ngekenda. Te ba o ne ba to ne ba kata ki parce que tant va sala misala. Ezaki même si mbula makasi zo beta to biso to bima to temi to tala ndenge ma ezo vimba eleka non parce que depuis ka basala ki pont o na terrasse o nde mama e komo kotela biso na kala pena mai ya bana kota te donc pont o lemta koza makambo nyonso so na rolo ba bongo eza pena bongo siko yebisa biso za na ndenge nini ndako na mino kitoko boye bo bimi botiki yango bozaki frapper na mai tina kati ekutaka bino na ndenge nini bon ka nde mbule bandaka toyebi ke mbule ebete esila mbula ebandi tozalaki na kati ya ndako courant mpe ezalaka tosali mpe makambo mosusu tosala mbula ebandi toye awa mpo awa nde ezalaki boye ntango avant kutu mai ekota mai misusu de mikotela ebima tobanda système kaka yopepa mpo mai ezofiltre na mabele feke mbula ntango ebandi siko makasi mpo place tozala mpe eza carniveau donc zelo ne koti kokota mai isko euti likolo boye ebandi kovimba evimbi ale ebandi obwaka o mpe euti boye ntango eye a ekoti awa ebandi otourne ale ebandi obeta biso wana kaka towana kati ya ndako nasi bomona niveau mpena mai ekomelaki si ntango tookangisa deya babiloko ya ndako toomatisa mai ezovimba kaka mai evimbi ematiti na tolo siko moya toluka so tobima eza te ale tomoni subtilement tomoni ba jeune garçon ba to sala pona sima kuna pe banda bukani ba to sala secours kuna ale ba yebwe bando bela biso bobima ma ezo vimba ti na sala effort na ye to fungoli ndako ma ekoti lisusu matel biso tina mapeka ti ba jeune wana ba simbi to timani ka biso no to bena to mati to telmira to tala ka ma ndenge kota ti ma ekoma na niveau mbula pe silwana ezaki ba 20h donc de 21h mbula maramwana salama donc vous avez risqué à mbulo tu ko beta kala mingi tao oui toza ba victime ya alors biloko nyonso baby pas bon na rolo ba biloko nyonso baby ba congélateur ezuma ye ça la suite da ba biloko na mona déjà nini mai pena mai ba donc elo to récupérer mingi ezaka bilamba parce que na kati ba valise pe baby ya mwana eza wana likolo
Banda bo makambo elaki bino mutu nini déjà komona bino mokonzi nini déjà yao. Banda makambo yaki chef ya entreprise ayaka na vice ministre ya justice pour azape mona kaluka. Oui. Ayaki ko visiter ne na monaki na ka so ONG mo ifonga mikuna tugenda pesa ba kombo ya bato ba côté limai. Tozelandesco suite. Mais jusqu'à présent suite ne yété. Tenante. Alors aux alliés lengo tangara? Oui, natanga. Tangara. Na lycée technique Tolendisa. Aux humanité? Oui, troisième des humanités commerciales. Troisième des humanités commerciales. Message na yo ya motuya ezali nini comment on elengi azo vivre vie ezaki ya yété boutique ndako bokomi ko vanda et pas ba voisin vie ezanenge ezaki liboso te. Aux ala souci otanga, aux ala souci vendre pas na bino parce qu'on vend pas batu ezala ba condition moko boya o esengélité. Alors message na yo eza penda nini ba konzi ba sela yo. Bon message nanga na singa ba konzi ba sunga biso ba pena na lombango ba ko sunga biso ceux qui ezaki batina ba tracteur ba ko kire ba sa musala vraiment pour biso beto za makasi ya ko évacuer nini mabele na kati ya bandako. Message pena. OK, merci, le message est passé. Merci Bozaki Belé à kolanda biso ya mokola lelo pour la première fois bo s'abonner bo partager émission oyo ko sala bongo plaisir makasi webi ke biso lorsque to kitaki pona ko sala oyo ezali bongo enquête na biso longo na équipe mobimba ya PSB webi ke tozali na Ngalema précisément la quartier Kanluka to tamboli pe ba différents quartiers ya Kaluka wapi ngai na bino to moni ndenge bandeko bazali ko vivre vie oyo ezali ya bango te mingi bakimi oyo ezali bandako na bango bakomi kola libanda kola epa ba voisin bomoni déjà awawa matanga mbula ezali déjà kotanga bomoni babita mingi bakima bandako na bango basundola batikango bongo parce que mbula eyaki ba perdre ba biloko na bango ba misusu pe ba perdre oyo ezali bongo ba famille na bango. Alors bozaki ebele ya kolanda biso merci to komi na biso na suka merci na le roi Kundi de King donc qui patron la chaîne Oazo Sakenga Geti Samba totambola partout. Merci na Aristote Ndombele na sima caméra oya sali bongo ba image kitoko a sacrifier lelo
topola mbula tokota kino na bapotopoto pona ko servi aux ali population au abonné pe balingaka PSB télévision. Alors to comme na suka toza ko na toujours makambo lisu likolo ya lisu. Merci, bye.